yawe nzambe na biso bianda mbai bangyuka kwangeye bien na tozali kozongisa merci ya mingi lenge tozali kobongisa biso makambo tokoka kolonga na etape tozali to na vie tozali komene ya pasi mais moke po soki tolandi posa na ete papa kobonga na biso kozala ndenge nini tokobonga ata moke te likambo wana yango olakisiki na bakoko na jardin dede olobi clairement epai na bango ete soki bole bokokufa pasi etangami na kota ya lingala mpe bayei kotangela biso mibeko ya Yelusalemi papa omonisaki ete posa na biso tokoka kozala lobiko me biso bato yango papa bongisela biso pasi na yo ezala ya pamba te ezali posa na yo soki pasi eyaki kozanga na biso ya koyoka matoyi mangongi lelo oyo tozali komona ndenge mokili mozali kotambola papa libondeli na biso oyo ezali kosenga mabutu mpe moi otalela biso likambo ya kulumbimbi papa mpona nini tozangi eloko oyo wana Afrique otondisango bomengo ya ndenge na ndenge me kobalola bomengo wana tokokaka te ata tongo ya pamba kino lelo tosalaka te mpona nini tozangi eloko ndenge ozali kolobelango ntango nyonso na nzoto ya papa Dangenda so papa likambo mpe akimbwanzeka mpe eve bato leso nyonso nakoka kotalela biso yango tosukisi boye na kombo na tata mwana mpe tata molimo mosantu amen papa révérend Papa Simon Kimbangu Kengani oye 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 Papa Simon Tolbaki not très bien. Le corps petit temps pour qui ça calme 300 wana to yebi ke bobet 5 Yandika no wele no wele no wele uzola kwase ye mwana ye tata mwanda velela nanga tulendi mamingi kwa papa president ya Ishiki bonso introduction tuvyokele nkumbu imosi kumvana sanu ya zimbote tuena kindwadi yesedi yetu tata nluengisi bao bakalanga lukufi ye tata mwanda velela tata mfumo mbanza bibliothèque ya 5 mois yani isinzidi ditwa sisula mu Yelusalemi toka muna 1921 na telumbu kya unu tata mfumo mbanza wena yetu kintu hadi tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana bakutokupana kya mbote faki
Bwana Sedeto Kiambote Munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela Munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Sedeto lendele kokuvu kwa tata mwanda velela tata Simoni Kimbangu mwana bakongo yani inzambi semya zulu yentoto tsilulu za mfumo wetu Yesu Kristo zizilungana na muibeto vonsadisika kwenda kutulombila peve ya nlongo ya kedika ilemba ninsatambula karika inzeiko fikambi kwani fyo fikunda yandi kintu adesi bamvisa toka muna 1887 mule 12 septembre tata Simoni Kimbangu wakulumuka ye uzinga yeto na telumukia unu tata Simoni Kimbangu wena yeto kintwadi iyande utukutikisiva fulukiki mpasi katulonga ye katusonga ndwenga yenzailu bonsu Tukasusu demi. Matata dimi. Nyambelanga mwana. Pika tokubikeno moko twavana tata nzambi Kiambote Munkumbwa se mwana tata mwanda velela Munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofwa Sedeto wanzambi tata mwanda velela beto bana bako tukulombelo bakafulu watusikiliza Bajenoye 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 Eunui Embazie
Mungu ekului. Yangalala. Esengo bien sengote. Kiese voka kiese kui. Tsai voka tsai kui. Na kombo tata mwana pe tata mulimo centre. Lelo ezali mardi. Oto yoka kama kambo ya 5 mois et pas ya papa mfuma papa benza. Gai eloko na usala makasi. Lipeko. Soki oza na papier, oza na biki. Oyo koloba malelo tolandela yango toyokani oyo ezali 4e génération. Tata Nzambe pe aningisi mokili. Tokosala ndenge nini makambo tozoyoka tozomona na miso ekosila ndenge nini kaka bango moko nde bakosilisa yango bongo be bongo te yango alobi papier bik ezala po o baloba na biso tokoma yango tobosana lisusu te po mibeko ezali lisusu te soki totiki mibeko pasi na pasi tozomona ngo lokola tokomi na malchance kasi tozotosa Tata Nzambe te tolobaka tosa mpe leta na leta mibeko mpe ezali na lingomba na biso mpe mibeko ezali na totali oyo Tata Nzambe apesaka na Moïse wana mpe mibeko soki tozotosa na mibeko nyonso pasi na biso ekosila oyo ezali nkamba Yerusalemi me bizaleli eza susu malamu te wana nde Nzambe soki asiliki tokokimela wapi pasi soki toza korespecte makambo ntango wana Nzambe ya kosepela kolo Yesu balobi na ye afutaka mpaku te azalaki kofuta be aza kofuta te wana nde leta tata simoki mbango afutaka mpaku te ntango oyo kotala mpaku ezali leta baza kofundela makambo mingi papa kimbango nkona afutaka mpaku te leta mpe atindi basoda baye kotala mpaku ezali sa mibeko ya lingomba lobiko na biso ekomonana tolanda oyo ekoloba malelo ngai nasilisi na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo amen. Merci papa ndenge opesi biso nzela ya koyoka malekaka na 5 mois ndenge nini bapapa balobelaka na ntina ya makambo oyo ezali koleka lelo na kati na lingomba tokosalela yango na 3 étapes ndenge papa alobeli yango eza mwa molai tokobanda nanu na maloba oyo papa Diangenda abimisaka na ntina oyo mabali koleka lelo papa Diangenda wana lelo akobandela nanu na ndenge nini ye azwaki musala oyo papa Simon Kimbangu apesaki ye
Pona tango wana mingi babandaki koloba ete Papa Diangenda musala oyo ye abandaki kosala comme chef spirituel amizwilaka ye moko. Papa Diangenda akuexplike ye moko ndenge nini azwilaki pouvoir ya kotambusa Lingomba. Pe na suka mutuna eyaka na l'État. L'État na tango wana à partir ya 1970 soit 70 emonanaka ete mobulu ebandaki kokota na kati na Lingomba na kuwelela pouvoir oyo ebandaka nanu na 1960 na 59 wana tango Papa Diangenda baye kosunzola ye epai ya Mama Mwilu na date tolobaka le 12 avril 1959 wana ye Papa Diangenda amiyebelaka pa bakutanaka deja na Papa Simon Kimbangu koyebisa ye ke Lingomba ezali kobima libanda yo mutu kozala mokonzi ya Lingomba. Papa Mfumalongo, Papa Diangenda avukaka motema pasi bayaya bazali manso wana tokoyoka yango papa alobi ete tofongola matoi na 1960 wana ndenge papa alobeli yango avant ba Belge bapesa liberté na Lingomba batunaka Papa Diangenda na 1959 wana awa Lingomba na yo ezali kobima eske okobanda kokota na makambo ya politiki te? Réponse ya Papa Diangenda eke jamais tokoki kokota na makambo ya politiki te, biso pe tokoki kolinga te ete makambo ya politiki ya l'État ekota na kati na Lingomba. Biso esika wana nde yaki kokomela ete mobeko ya liboso na kati na Lingomba ete tosa l'État oyo ebandaka na 1921 epai ya ye moko Papa Simon Kimbangu. Ndenge papa oti kotuna biso mutuna kolo Yesu soki abandaki kofuta mpako pe Papa Simon Kimbangu soki abandaki kofuta mpako babandaki kofuta yango elobami ete batosaki l'État. Makambo nyonso wana ezalaki na 1959 pe mutuna mususu baye kotuna na Papa Diangenda awa okosala Lingomba na yo ba sous-division ekozala te. Donc na sima na yo mangomba mususu ya mike ekozala te o bakosala na yo. Papa Diangenda alobaki te ekoki kozala te. Biso tozali misato, ngai nazali leki naza na bayaya mibale na liboso, kasi bayaya nanga bakolanda makambo nyonso ponga na banda koyebisa bango oyo etali Lingomba. Pamba te bakanisaka ete Papa Kisolokele akozala pe na Lingomba na ye, Papa Dialunga na pe akozala na Lingomba na ye, pe ya oyo ya Papa Diangenda. Papa Diangenda alobaki ete ekosalama te, bandeko na nga bayaya na nga batosaka ngai. Po na tango wana l'État abandaki kotuna mituna nyonso wana. Soki ekozalela bongo ke bandeko na yo bakozalela pe na bangomba oyo ya bango, donc elakisi bakozala na bandimi oyo ya bango, malamu tango ya ngoyo
oyo bakozala na nsima na yo oyo bakosala mpe mangomba na lingombo ya tata Simon Kimbangu wana nde bango fo bazala mpe na bapersonnalité juridique na bango yango l'état avant a accordé makambo nyonso wana batunaka mituna na Papa Diangenda de bayaki koautorize siko na Papa Mfumalongo Papa Diangenda lingomba ya tata Simon Kimbangu ekoka kotambola na 1960 wana ya solo mutuna wana batunaka na Papa Diangenda ayaki komonana po mingi bankole o bakangamaka na Papa Simon Kimbangu bango pe bamsusu bana na bango balingaki ete o bakufelaka kuna balingaki bana na bango bazala pe bachef spirituel me kokoma wana Papa Diangenda aboyaka bamisusu pe oyo bazalaka vivant oyo bakanga na Papa Simon Kimbangu baye bango pe balingaki bazala bachef spirituel nyonso wana Papa Diangenda aboyaka pe mutuna eyaka na batu nyonso wana eke bino bolingi ke batambusa kaka bino na ye Papa Diangenda ye moko bango nyonso bandimaka bapesaka bango mikanda po ete basinie bango pe basiniaka mikanda nyonso wana ezali nyonso eza na maboko ya Papa Simon Kimbangu Kiangani yango na place ya succès kele boye yake pe kuna pe ndenge baza kotinda ye Satan aza kolanda Papa Diangenda ndenge akolopela nyonso wana eza na kati ko attirer attention yango tolobaki ete bokolimisa biso pamba te tokokende mwa mulai komi ya kala mulai oyo tozali kokende isika mosusu se bebi toloba na kobongisa yango to réussir muke tokolanda na suka ndenge Papa Diangenda batunaka ye mutuna soki bino bozali te banani bakoyingela bino ndenge alobaki ete tozali na bana oyo bakoyingela biso na suka ye Papa Diangenda ye koloba kaka moko oyo akozala na botosi na biso oyo alandi maye oyo biso tolingi yende akoyingela biso yango nalobi introduction yango wana yango biso nyonso ndenge Papa alobi toyoka soki toyoki peut-être biso tokomi na ba incompréhension ebele tokomi kosala makambo oyo bapapa babandaki kopekisa yango ndo biso tokomi kosala oyo Papa Simon Kimbangu Kiangani azali ko insiste biso eke tolanda parce que likambo oyo to makambo na kati na lingomba na désordre e bandi banda na l'an 2001 tango Papa Mfuma Mbanza auti kotika biso tango Papa Simon Kimbangu Kiangani azwi pouvoir yango makambo nyonso wana lokola ezokosala biso pasi ndenge ye moko Papa Diangenda alobelaki yango ete par ignorance bandimi mingi bazali kobunga bana ya kati ya ndako mingi bazali kobunga par ignorance kozanga koyeba na ndenge nini avant osala likambo oyeba nanu likambo yango surtout oyo etali tata Molimo Santu oyo etali tata Nzambe avant ko accepter likambo fo tala nanu na kala ezalelaki ndenge nini oyo baza kote yanga eza ndenge nini yango nasali introduction topesi nzela na bato ya presse po ete biso nyonso tokoka kolanda po soki toyoki peut-être moko na moko tokotire ba conclusion
na ndenge toza kotambola na mokolo lelo oyo topesi nzela na presse te ebe so wana moni boyo ngai mwana muke malamu ndio ngenda kwa kusima ye papa fumba dasi akomeni muke kati papa lubite kusima ngati zalaka yosika nanga isoko likamuni ngokwa kujwa papa mfumba nze soka ke kamata papa kolutu na bome ale to bisi yose to vande isika moko bisu mitano akutea ba bisu kasi ngai moyo ko pesa papa mbote ezalite nawo kaka maluba natale lungi na ye natale nzutu na ye kasi pate na simba ye moyen te pone nini soko na lubi papa donc linga ite alubite yo nzambe apesi mukumba moko il faut on mériter yango e bongo bango ne mukumba na bango na oyo yo bokese na bozali yo nde suka na likambo te donc so wana mwana muke malamu ndio ngenda kwa kusima ye soko papa fumba dasi akomeni muke kati papa lubite oyo simba te oyo kusala te na mwana kina bomwana na ngai na koka kite kasi pwana nkanda wana ngana jwaki bona simba papa na ngai te sikatika walubi te soko na kubumba yango mukolo musuna kana kutala esika wana avana kana musuni na ye malamu ndio kana kukuta na musuni na ye yangwana na salaka nyonso tu oyo izalaki na nga pasi yangwana lelo ngai na kuku kumema yo soko boite na kukite tangu mama fuma longo yake na tele na 1946 na lubidi susu na lubaki na irika papa lubaki ete mwana na ngai soko kukisi mebeko oyo mitano ngana pesi yo andeore ya jumi abaki so ya mitano soko kukisi mebeko wana okuya kutala esika wana ngana na musuni na ngai ebye ndenge na okaki boyo na kumwana na ganda kaina no klasi te na kanga minanu te pamba tena kanga mwana 1933 kotikala kana mama na bisu ti na 1933 ne na kanga maka soko abaki na ngai oyo kusala te na mwana kina bomwana na ngai na pokanti te kasi pwana nkanda wana ngana jwaki pona simba papa na ngai sikatika walubi ete soko na kubumba yango mukolo musuna kana kutala esika wana avana kana musuni na ye malamu ndio kana kukuta na musuni na ye yangwana na salaka nyonso tu oyo izalaki na nga pasi yangwana lelo ngai na kuku kumema yo soko boite na kukite alubi na biso ete bolingo mibeko misala makambo misato oyo ekangami pouvoir na yo nazali na foto moko awa photo ya le 12 avril 1959 mama apesa mindingise ete apesa carte ya ba oyo bamutambulisi ndenge mingi bozana bino awa mama mokolo oyo avant de apesa carte na batware bazalaki nde baoyo bakomi batei likambo moko asalaki pamba te amonaki ete malamu nde nazala penipeni na tata na yo ngai na bandi kokende po ate nakenda kotikala penipeni na tata na yo pamba te nasi na mondi ne mpasi ezali kasi soko nga nazali penipeni na tata na yo manso bokosenga ngai bokozwa yango e tokolonga le 12 avril 1959 nzambe akosaka te mama asalaka nini abengi ngai abengi bamama oyo tozalaki na ntango wana bamama ebele bavwandi mama akamati luboko na ngai alobi liangenda avande tokenda na ndako tala bamama na yo ngai nazala kokende natiki yo orphelin te bamama na yo oyo alobi na bamama wana bamama tala mwana na bino oyo likambo bokoza nango mpusa bosenga na ye ngai nasilikaki nalobeki na mama okokenda wapi ndio malamu nde nazala penipeni na tata na bino soko nazali penipeni na tata na bino
ya solo matso bazana bino pusa bosenga pokujwa yawe nzambe na biso ngai na yanda boko na ngai kwangeye bi doto kana ndako to kumi na ndako tozali kozongisa merci ya mingi ameme esika wana alalaka pona nini tozangi eloko wana mama fokami akamati loboko na ngai kobalula bomengo wana toyibi mana munde soko mama tatongo ya pamba kino tozalaka pona nini tozangi eloko soko mama akamati loboko maboko na ye badloso nyonso nakoka kotalela biso yango tosukusi boye na kombo na tata mwana mpe kakomona mosantu amen biso bapassage biblique oyo tokotanga ezali presque 6 tokonbu eyaka na baoyo basakanelaka tata nzambe ngai na bande kokende na yango yo ozalaka na kisasa kisoka kele ye azalaka na mayon kianga Bambe soka ke kamata papa kwa na kele mama biso tukwane sika moko bisimita kolela na yote akutera ba biso kasi ngaye moyo ko pesa kasi sababu tezali kende nzambe metula ka kidimu c'est-à-dire mwana yena kutambola bote tala ya mote na boy mama abondeli ngai na kabonde le 12 avril 1959 mama abondeli tala mpamba te mukumba izali na yo ngana lubi te toswani namoni nde esila ikaka tele na bibi na yo kutikana na mwasalo wana izalaki na mama mayele nanga matambuli dikambo o mama iya pe aza na maladi te ndenge ni aza kulibana ngadi kama ndenge wana na jungi na ke kufuka mama na tiki ya kufuka mikaka ngapenda ke kufuka akama tule boko na ngai achiri susu na sina te ebe so wana mwani ko mema na muke malamu ndio ngenda kwa kusima ye papa fomba dasi akomi ni muke kati papa limite kusima bazale na mawa panda kokabwana ngai na bango kasi ndenge na sina moni malamu ndenga ina kende na ya epai na yo patina luvana na yo makambo maso mazali na ngai mpusa soko bana na ngai va pesenga message ngai na kumise message na bango epai na yo noki no go ko bibisango na sika Yesu na woki de bonde na ndenga wana ngabe na bande kolela to funguli miso talubi ndenge ndatala ngai na lubi na kutala te mama ngai na kolo inanu te nazali de susu mwana moke ndenge nini oyo yo olubi ete olingi ukende mwana ngai malamu ndena kena mpasi ya boye to moni ben pasi isi kuki tango malamu ndena kenda kuzala pen na papa na bino ya solo ba discussion zalaki makasi kasi anapenda fana kanisi Dekamboye tambo susu zali nzame mutalingi cette fois-ci na ndimi tango tali ya lubi tala nanu kuna na tali ngai na koi na mabele na kolela pamba tena sina monite mama atena yekaka malgré ni maki kasi tango na bibi na ndaku na kimi mbangu isika ba pamba na lubi tala mama makamoza kusala yumbu ndimi ngana lubi na bundi tumbakati mama alonge kaka le bisimi vale yedi bosonga na landi yesima tokuma kuna ndaku baba mfambanza ngali na mama dikamunidi pande nini ulingu kusala bisuboye mama solo alubaki makambo kuleka shikatsika baba mfambanza alubi lokola eligi nenga wana nzambe asia lubi na bisto sala nini ale bisimi bale toleli mama leli biso ngai na baba mfambanza toleli pamba te makambo na masala kabiso passe mama na ngai tata na ngai tebisa na te nenzambe akosaka te moto alibanete umoni moto kama timvuala na yeye azali kumemaka na balabala ndio yango yezalika na papa simaki mbano baninga ile kana no simba na baboko simba yango ndenge nini lokola moto tukembo sa simba ile go kana simba ndenge nini okuza makasi wapi mukole nkake beta kyala tazalekete
Tatu mingi wakasaka. Timu kama ndio ngani majini na kumeba kwa ina pale. Hello kwa ngate mama. Ukiteza mutima kama kesho kwa mutima te ndio tuko kumisa dingumu na bisho hivi sio bisho. Tolbaki not très bien. Kasi solo tokite saki mutima. Nasima yote kwa bozo kata na ngai wote ngai. Na kumbuka na mabele wana. Dalibi je veux passer tout. Kusi mangati. Nika mususu na kusala kwa. Na kesi mana na mwana la papa kwambaza papa kulutu na mama ba kusiba papa wana. Nara ukana sima na mkongo na yeye. Patena mataboyo na kweli na mabele ku. Ezali lelo tukuku sekara makamandenga wana. Ezala kina da pesi. Papa tu mama tindi. Papa na mwani mawa. Mimi sika tuzali bisumi bale sika na kusimba yote. Tote. Simangati. Sala kata ndenga na lubina yo okuyiba ntina na likambo. Orke ntina na likambo yango yo. Papa kulutu azali kulutu na ngala kasi kumana kusiye karte. Mimi kama ni yo kumbe kupesa bila marezo na. Papa fuambaza leo kulutu na ngala kasi kumana kusiye karte. Sio na tindo kera kupesa komio na kisangani. Kwa mwana tumla maboko akamle yango na zalite. Akundi mara yote na tatanki mwa zani wewe. Akuya na yote malamu lati batoti na tatanki mwa yako pesa bino komio. Kasi ye akundi mate. Pana nini? Akukima oyo pesa mani bisu mubeko malamu nito la ndego. Bango bakulutu na ngai. Basala bikamufo basira na ngai leki. Nesoko zalaka ni musuni. Yuko salama? Bino moko ba moni ndenge to kusala kabisu misatu. Soko toko kukuta na sutu papa kulutu yaya. Pamba tetu sito mesane ne mingi banda bo mwana ti. To kusala kabisu kama moko na bisu mbale na ye. Soko to moni ni toujours la guerre. Kuswa na wana ya kubunda te. Oko mwana kaka soko ya ye kututa na iyo seleksida. Nazale kutala pa imususu. Or kwa nazale kaka pate to entraîner binu bolingana lukoya bisu. Sika baba ndo kutuna. Soko ngenda kufinanda kwa remplacer. Yo yaka kaka na kuchia hiyo sika wana. Yaka kaka. Aussi longtemps papa na monu vanda kan vie. Mo fanda kusala kisala mo sala bubu yave. Parce que mo kubanga. Moke kubanga na kukibongela moto bapesa muno yaga pili na be kana mufana ko kutubila beno yeki mambo bituvana kana yakuna na lulu bur tangwa ye mambo mingi ke kuvyoka kasi kana papa kufwa nani kifanda ko remplacer yandi kana papa mfuman longo mekufwa yayi kiuvu abako kudia beno yao mingi mometanga na ba journal memba journal mesalama na putu muge kutanga mambo ina mama tata nzambi ke pauvre ve arike riche beno mose bereke monaka betu butuka ka batu tatu muno keleke ya batu zole ina papa kulutu na papa fuman banza bake bakulutu na mono kasi nzambi metula kana papa mfuma logo kufwa nani gara remplacer yangu baba mama na mona batata batene ko diabe ni kivuina baka mayela be tata nzambi ke riche kima mosi manke yandi be kima mosi manke na yandi kele ve kana nunu mokala bana mono na kati na bana nzambe metula kakidimbu c'est-à-dire mwana ineka kutambula mote mutini na nzambe zola webila bana papa kulutu webe abete tata lela kufa lumu mosi fe kwa karibene zola betu kwenda betu tata abete ke lomba kaka vyo kuvuza baka betu kwenda kwenda be ba mama Venezuela ve kasiluma kaka bete kanga kabifunda bete mefutuka
kasi bitike ko de bone ba za bitike vande éternellement wa mon metu la nzambe ke pauvre ve donc kana mutu kuza kujusa beno kana mfumo longo kufa nani ke kuvingana na yandi bene tubakaka nzambe ke na secret na yandi nzambe ke riche muntu ke ku remplacer yandi kele yawina ba mama na batata tata nzambe ni ke riche donc kana mukufwa muntu kele woni ke remplacer muntu yake automatique nzambe me yidika kama bunadi ba papa kulutu na papa mfumambanza webe ba mama mikala ba ina sala kala busika muslim ba papa kusa kubaka mama na munu butaka munu mutu nunda ka munu lokisaka munu sa mwanzami kasi tangu ina leta kuzolaka kuzaba nani ke ku remplacer sika simo kimbangu est-ce que kwa kuna na matadi beno sala ka vote ubina na baba beno sala ka vote yakuna na kisasa to sala ki vote do sala ki vote te mendenge nini ngana ko mutamul suma di ngumba bo nini otali donc oyo pesa mini na nzambe mutu awa na mukili akukulungule yango te kana nzambe me pesa yani me pesa donc mino ko banga ve batu ina ka kujubu sabira mama pina batuba mo baza benenge na nsato kuza kutwadi sabeti na dibunda na beto bete ke sosa mutu kutambuli sabeto ve nzambe yani mosi kutambuli sabeto mote ndenge bo kaka soko papa kufa kana le 12 octobre 51 ntina izali pana nini nzambe kwa sakate nzambe alinga kikaka yete le 12 octobre 1921 au 12 octobre 1951 donc mbula ntukumi satu otali mbula ntukumi satu tikamunini wana orke izalaka dikambo ilaka apesa ke ilaka ete na le 12 octobre na kuya ya solo donc beto nzambe yakujatisa beto kubanga ve beto kelunga kaka bazola ve en tout cas beto il faut victoire nzambe kefuna ka ve mama fuma longo kusambira yawe nzambe na biso ya ndamba ibangisa bongo nde ngai na kusidisa fuatete tozali kozongisa merci ya mingi eza na ntina mpona nini tozangi eloko oyo wana bana basi misato afrique otondisango bomengo ya ndenge na ndenge kobalola bomengo wana tokotaka te ata tongo ya pamba tino kosala mpona nini tozangi eloko nakozwa tata moko so papa likambo mpe devandeka mpembe badosimisana kopelekalela biso yango tosukisi boye na kombo na tata mwana mpe tata molingo mosantu nakanisi biso bapassage biblique oyo tokotanga ezali presque 5 tokombu eyaka na baoyo basakanelaka tata nzambe na yango ndenge tozalaka tata mfumu mbanza papa mfumu mbanze tokatoka tata kulutu na bomo ale bisi yote tuvandi esika moko bisu mitano bakubondela na bango te biso kasi ngaye moyo kopesa papa mbote ezali te nzambe metolaka kidimu c'est-à-dire mwana inaka kutambola mbote soko ngai nazali te bakupambola bango komiyo te otali bakubondelaka bango te bapesi ndakisa moko ya ndenge mosusu ntango oyo ezali periode ya elimu santu tata nzambe alobi sakana na ngai sakana na mwana na ngai kasi soko osimbi elimu santu ngai nayi tokamatani nkolo nyonso alobi sakana na yo na tata sakana na ngai likambo te kasi soko sakana na elimu santu tokamatani otali likambo nini wana ezali wana vraiment ezali secret spirituel très poussé donc
na kusanga na bino tangu kuzala na kati na lupango makelele te kulela na bino bele epai ya tata kolela na bino ekozala pai ya tata manso bazala na bino pusa moko na kati na mutima na ye nzambe apesi na moko oyo eloko asi akanisinaka ye bobumba yango kitoko bozala bato na moku ya songisongi te bato na kuswana bato na kubunda bato kona kulubaka makambo pampamba nzambe apesa na bino oyo kuki na bino pato bokukisa mitano na yo dokani tozala sembo poate oyo ilukaka biso wana moni boyo ngai mwana muke malamu ndio ngenda kukusima ye papa mwabaza sia komi nzambe metolaka kidimbu, c'est-à-dire mwana yenaka kutambula mbote motidina nzambe zola webela bana papa kulutu webe bete tatelela ufa lumu mose fe bon karebe no zala betu kwa betu vitu ta parce que no bagaza kwa kuza ba betu kwa na betu kana bajenoye na banza sinasalaki introduction oyo ya suka oyo asengaki prière ya 9 personnes ezalaki awa na nkamba na le 12 mai yambo bakoka kozonga na Kinshasa na 5 mois wana likambo mususu te kaka kowela kiti ya papa Mfumu Longo papa Yangenda kontima na banza alobiete mwana moko kaka koyingila bango tolandi te bisika mususu azokoloba na Kikongo leta na Kikongo leta wana azali koloba ete mwana moko kaka oyo akotambola ndenge tata Simon Kimbangu ndenge mama Mwilu ndenge bamvoala misato balingeli mwana wana nde akoyingela biso akozwa nde bokonzi asouligner malamu bondima te eke bokende na vote ke bofandi to vote papa Yangenda alobi malamu ndenge nini azulaki pouvoir aye kokotisa makambo ya mbwala lulendo yambo atambusa lingomba mama Mwilu asimbisaka ye mbwala lulendo na 1999 tangu totikalaki na papa Mfumu Mbanza mukolo moko asengaka totambola muke amutuka wana tozalaka ngai moko ye moko papa Mfumu Mbanza ngai papa Nzinga papa Kayombo papa John na chauffeur Citra aza kokumba biso toke na yan tobandi na weno yanda toke Lukengo esika wana nde akenda kopesela biso lisolo oyo ye papa Mfumu Mbanza abombaka mvoala lulendo kuna na Lukengo pendant 4 ans mama Mpwakiadi akendaki kobota makuna mvoala lulendo wana après 4 ans nde papa Mfumu Mbanza ayaka na yango na Ngombeke Nsuka nde aye kopesa na mama Mwilu esika wana mkolo mususu oyo papa Medai alakisaka papa Mfumu Mbanza bapesaka ye bakomaka ete avoir participé na guerre ya 40
45 wana ndake na iko kengela mvoala lulendo oyo na guerre wana ba mindele ya ndenge na ndenge ba tribi ya mindele ya ndenge na ndenge bazoya koluka mvoala wana oyo ezalaki na maboko ya papa Mfumu Mbanza ezalaki liboso na maboko ya papa Thomas Tuvumana. Papa Thomas Tuvumana lokola laki protestant ba protestant ya gombelu tete bazoko ya poete basomba mvoala wana ya kosomba basombi bakenango bakomi na maya tombe esika bapasi mokimbango azulaka batem mvoala ebongi yepe azwi mbongo atie na mutuka ekei akozonga na ndako ya kotala place ezalaka eza nango wana kambo nyonso wana papa Mfumu Ndongo azo kuexplike biso tena suka bandeko na biso ba protestant nde bapesaka rapport na Mbanza Ngungu na district sikoyo mokonzi ya district azwi bataillon mobimba baye kozwa mvoala lulendo wana bayebisi ye ozosakana na bapaster bakombelu tete bango nde baza bapaster baza banganga nzambe biso toza basoda tozwi yango tokenda yango soko pati toza basoda tokoya kobeta yo bazwi yango bakomi na mai ya tombe wana baleki bakenda vula baleki bayebisi baprotestant eke bino boza bamissionnaire yango boreusir te biso to atanke basoda tozwi yango tokenda yango bakoma kaka na biflication ya papa Kisombe na montagne antwa yoyo wana batala na kati ya mutuka mvoala ezongi ebungi ye tata wana atala na sika bane kozala ezongi akosani kokota zamba bia basoda bakoya akoti zamba meme motema moyete ayoka boy basoda bazongi bamoni yete abandiko bazobandiko tchamo bulu na mboka abimbimisi meyo oyibite kusiso basoda hello kongo la ipsaki bino ngai na simba kaka kolo nango ye moko mutajira kayango mbalo yo tokenango soki ebungi kaka tango tokozonga tokozwango lisusu te kaka tokobeta yo ya pesi mbuta muntu na kobanga nyonso na pesi basoda batikili ye mwambongo bakei bakoma kaka na ntwa yoyo wana ebungi tango bazongelaka mbuta muntu wana nkuba pendaliwa esika wana tongo nango na ba 4h du matin aye koyebisa papa Mfumu Mbanza boya kozwa eloko na bino nde papa Mfumu Mbanza akenda kofanda 4 kuna nde tango ayaki na yango kala mingi te ndenge mama Mwilu alobaki papa Mfumu Ndongo papa dange ndazwa tolandi ye moko papa Mfumu Ndongo ndenge alobeli yango esalaki motema pasi ya mutamoni yango pasi yete sikoyo ngai ekomama ndengo anake pouvoir etikala nayo oyo pouvoir biso lelo oyo tozali kowelela yango tozali kowelela yango te tozowelela kasi na le 25 mars 1992 papa Mfumu Ndongo papa Dengenda akangisi biso bana alobi ete banda lelo ba instruction nyonso bokosalela bolanda mutakiangani papa Mfumu Mbanza alobaka na ye te me bofo bolobisaka ye asekaka te fo bosekisaka ye me papa Dengenda alobaki na biso na code wana ngeke koloba ete voilà etikali libele pa ya nani papa Mfumu Mbanza to comprendre ni sika wana na ndenge papa Mfumu Mbanza abandi komema likambo na ye ndenge papa Dengenda ye moko alobeli yango ndenge nini papa Simoki Mbangu abandaki komemela ye na tina ya bokonzi tomonaki biso nyonso na miso
tango papa Mfuma Mbanza amonike ya kokende te azotinda nani papa Simoki Mbangu Kiangani kasi batu mingi ya Ntembe ti lelo bazokondima te malgré bamususu batunaki naona papa Mfuma Mbanza eske ozali koyeba likambo nini ngai naza kosala na papa Simoki Mbangu Kiangani mikolo nyonso yo ofandi na nga ozoyeba te mokolo na kokufa yo kozala te donc sinyi mobimba yo ça signifie soki okolonga te mpona oza na doute na papa Simoki Mbangu Kiangani nde na le 2 décembre 1999 wana nde papa Mfuma Mbanza asimbisi mvwala epai ya papa Simoki Mbangu Kiangani. Kimbangismo ye bomba bomba soki toza kosala boye kolakisa ete bamisusu oyo tozali koloba likambo eza nango ndenge wana te kasi oza kolobela yango ndenge wana oyebi yango te yango mingi biso bandimi tozali kobunga bapapa balobi ete baza koyekusa yo mayele zala mpe oyo na yo eza boye te isikoyo toza kondima teke likambo eza pa ya papa Simoki Mbangu Kiangani eza boye te mingi bazondima te tokitisi mingongo donc na awa mpe tozali bahypocrite mpe bazali biso tozalaki mayele tozali kolanda kaka soki toza koretenir badate nyonso wana parce que tobandaki koyeba likambo papa Mfuma Mbanza mpe tobanda kosala ndenge wana soki alobi ke ya yo te ya fulani abandaki toyebi malamu très bien yo soki oyoki ke ya yo te zonga nsima po eza spirituel eza boye te papa denge nalobi yango soki ozwi nango makasi moye mpe esimba eza te okokamata yango mvwala lolendo yango ozokende kotambolaka na yango yango papa alobaki mpe makambo ya mambulu oyo akendelaki na mambulu nyonso wana tango wana eke papa bazali kosimbisa ye eloko wana papa Mfuma Mbanza papa dialungaki anga naza kotinda papa Simo kende boye yake mpe kuna mpe ndenge baza kotinda ye Satan aza kolanda kaka bachapitre nyonso wana eza na kati na Bible yango tolobaki ete bokolimisa biso tokokende mwa mulayi oyo tozali kokende po ete toloba pwelele likambo ndenge nini ezali yango na makambo oyo ya mibeko eza kolobama mibeko wana avant papa Mfuma Ndongo andima na makambo nyonso na leta atalaki ndenge nini okotambisa likomba mibeko nini okote na likomba na yango nyonso wana documentaire eza na papa Simoki Mbangu Kiangani yango po ete oloba likambo oyo etali papa Simoki Mbangu Kiangani totekaki fimfa ntete donc okanisa nanu oske oyo soki nasali boye oyo retour réponse na ye ntango ekoya eske ekotyanga contre mire te ekosalanga pasi te yango natina na mibeko mpe ndenge nini papa Mfuma Ndongo bango nyonso misato bazalelaki na gouvernement avant kutu lingomba ebima libanda yango tobenga papa Munkonda aya kotangela biso makambo nyonso wana
baletre nyonso wana tosengaki ye abalola yango na Lingala mpe na Kikongo po ete tolongola ba équivoque ebele tozali komisala biso bandimi. Ntango papa Simoki Mbangu kyanga na koloba boye na ntango bapapa esalelaki ndenge wana te ye azokobakisa makambo. Nzokande ye moko alobi ete tozongela bokoko ya tata Simon Kimbangu. Topesi yo nzela muta mungonda. Momaka na Simon Kimbangu. Bakomo na bango yangoyo. Papa Nzomambu Jean. Nga Dingana Levi. Papa. Yango ekomama na le 29 janvier 1959. Bakomaka mukanda yango epa ya gouverneur général ya Léopold de Ville pona kosenga mokanda ya bubimi ilingoma na biso na libanda oto bengi na français personnalité juridique. Mokanda yango elobi boye à monsieur le gouverneur général de et à Léopold de Ville Est. Messieurs, nous avons l'honneur de vous solliciter la personnalité civile en faveur de la religion définie ci-après. 1. Dénomination de la religion. Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. 2. Objet. Son but est de répandre, comme toute autre religion, les lumières de l'évangile libérateur. Il enseigne à la lumière de la Sainte Bible, par le pouvoir du Saint-Esprit, l'amour du bien, l'horreur du mal, la pratique de la vérité et de la justice divine, l'amour du bien, la pratique de la vérité et de la justice divine, je disais, il exacte la pureté morale, l'attachement à toutes les pratiques susceptibles de favoriser la paix et le progrès, la charité et le rapprochement des hommes, sans distinction de race, de couleur ou d'origine. Enfin, il s'efforce de dénoncer l'importance qu'il y a pour les hommes d'être réconciliés avec eux-mêmes, avec leurs prochains, et par là avec l'Éternel, leur Créateur tout-puissant, souverain, maître de l'univers, à qui toute créature doit louange, adoration, amour, vénération par-dessus tout. Le kimbanguisme se garde de toute tendance à caractère politique qui sont de loin incompatibles avec le rôle exclusivement spirituel qu'il estimait jouer au sein de l'humanité. Il laisse ses portes ouvertes aux personnes de toute
et toute race désireuse d'y adhérer. 3. Siège. Le siège administratif, c'est un Kamba. Le siège social, c'est Léopoldville. La religion désigne pour une durée est désignée pour une durée indéterminée. Son représentant légal, c'est M. Diangenda Joseph. Profession commis. Résident à Léopoldville sur rue Monkoto 87, province de Léopoldville. Elle a représenté tant auprès des autorités gouvernementales que toute autorité nationale ou étrangère, tant pour la défense des intérêts de la religion que pour la sauvegarde. Les disciples de Kimbangu Simon, Nzomambu Jean, Kuvua Jacques, Tinganga Lévi, Mpaka Joseph, Mabadika David. Tokomeka kobilimbula mukanda ona lingala. Balobi mukanda yango ekomamaki na bambuta ya kala. Oyo totangi kombo. Bazali bango mitano. Bakomi yango na gouverneur général ya Léopoldville. On a kosenga mokanda po lingomba ebima libanda. Kombe lingomba balobi église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Objet et tina ya lingomba balobi lingomba ezali kosakola sango ya malamu. Kolandela Bible pe kolandela nguya ya mulimbo mosantu ezali ko teya bolingo c'est-à-dire ko sala mingi bolamu, l'amour pour le bien, ko sala mingi bolamu, horreur du mal, ko kima mabe. La pratique de la vérité, koloba solo, matato liya lukutate, pe kozala la justice divine, bomemia. Balobi, il exalte la pureté morale à l'attachement de toutes les pratiques susceptibles de favoriser la paix. Kolandela mayenyon samakoki komima biso na kimia, koluka kimia, pe le progrès kotamisa misala na biso ekende liboso. Le rapprochement des hommes sans distinction de race, de couleur ou d'origine. Bon moko katena biso. Kota l'école te, kota la posote, kimbangiste, tout à la bon moko. Il s'efforce de démontrer l'importance qu'il y a pour les hommes d'être réconciliés. Kosenga na bolimbisi. Tozala na sansa ya kolimisa baninga. Ekambo kwei koyokana. D'abord, kati na biso na biso. Kati na biso na baninga. Pe kozala olamu biso na nzambe na biso. Le kimbangisme se garde de toutes tendances à caractère politique qui sont des lois incompatibles avec les rôles exclusivement spirituels. Au code de sa politique, na kati ya lingomba te. Biloko mibale wana ko kotambola nzela moko te. Politique ezali politique, lingomba pe ezali lingomba.
Il laisse ses portes ouvertes aux personnes de toutes les races désireuses d'y adhérer. La porte ya lingomba ezali ya kofongama na oyo nyonso alingi kokota na lingomba ya papa Simon Kimbangu eponi ekolo te. Na ntango wana siège administratif c'est toujours Nkamba, mais siège social ezalaki na Kinshasa Léopold de Ville, mais lelo c'est Nkamba nyonso mibale. La religion désignée pour une durée indéterminée lingomba na biso ezali na ngonga te ekei ti na suka molongo. Mokonzi ya lingomba oyo aponamaka papa Diangenda Joseph, professeur na ye azalaki komi Kalaka na ntango wana. Papa Diangenda était un des rares noirs oyo asalaka na l'état, oyo azalaki ntango wana secrétaire ya gouverneur, vraiment un des rares noirs oyo azalaki na bamoyen. Résident à Léopold de Ville sur rue Monkoto 87, province ya Léopold de Ville, et c'est lui seul mokonzi kaka moko wana banda tangu ya kala tozwi président Kasavubu mokonzi lingomba azalaka kaka moko mibale te. Toye na période ya président Kasavubu d'abord, Mobutu d'ailleurs avec papa Mobutu en 1972 mitune yaka papa Diangenda soki bango baza susu te nani akozwa ebonga na ntango wana eyano epesamaka ekanda mpe esalamaka ya koloba ke baza bango misato na libota moko moko mwana azali ndenge toyoki yango na bande ya papa Diangenda oyo aza na elembo. Donc mikanda wana mpe ezali toye na période ya Kabila, le père comme le fils, mokonzi lingomba moko kaka. Lelo pe na période ya papa Tshisekedi, mokonzi lingomba moko kaka. Sika tolanda réponse oyo eutaka na l'état na mukanda oyo bamuta bakomelaka na 1959. Mukandango ekomami na Léopold de Ville le 7 mars 1959. Kanda, les disciples de Kimbangu Simon, mitano totangi wana, requête en obtention de la personnalité civile. Donc mukando basengelaki bazwa mosemi ya lingomba. Monsieur le directeur général d'Orlé, Léopold de Ville. Monsieur le directeur général, j'ai l'honneur de vous faire tenir 6 juin la requête adressée en date du 29 janvier 1959 à Monsieur le gouverneur général par les disciples de Simon Kimbangu en vue de l'obtention de la personnalité civile. Les avis émis au sujet de cette demande par divers services, il y a eu 3 codes ici, 3 services, 21, 05, 13 et 11, font état du caractère illégal semble-t-il que notre politique en matière de secte a subi récemment une profonde modification dans le sens d'une large
Tukasufu ndemi. Batata ndemi. Yambelanga mwana. Lukani ndemi kusufu. Andana mwana. Noko. Bakokanga yo la kasho. Yaya. Mwana ya batu. Égal. Parce que l'association, ils ont eu à banaté. Puis balobi. Et ils ont eu à mon côté. Et vous pouvez la bango. Réponse. Mais. Boloba na moko katina ba oba komi mukanda, notamment papa Joseph Diangenda. Balobela ye verbalement na munoko. Na membre moko ya cabinet ya gouverneur général que bakopé sa personnalité juridique na association T jusqu'à ce que batala na ndenge lingombe zali est-ce que bazali comme ça la politique était et baza vraiment lingombe juste la makamotali bonzambe so ba monique ezali bongo nde sima bakoiko pesa réponse voilà papa na mukuse osala osengi ngai na sisi na kombe ya tata mwana pe tata mulimo santo bajeno yi ngomba pe efongwama wana ezalaki na janvier 1959 nde lokola leta atalaki makambo nyonso wana po ezalaki na époque coloniale na ntango wana flamand ntaza kotala makambo nyonso wana suka baye komona ete bato yango bakosi te bazali koteya nde likambo tata nzambe baza na kati na politique te baza kolanda mibeko oyo batangi na kati kuna ke tokobundaka te tokomelaka masanga ya molangwa te tokobinaka te makambo nyonso wana batalaki elelo oyo tozosalela yango yango tata molimo santo papa Simoki Mbangiangani amoni ete tokoti na makambo wana yango azali kopekisa biso aza kopekisa biso yango atangilaki biso mibeko surtout biso batofani na nkamba toza na lingomba ya tata molimo santo ya papa Simoki Mbangu tokoki kotambola na makambo nyonso wana ya mabe te oyo tolapilaki ndai batapa bakoko balapilaki ndai na ntango wana ke tokoki kokota na makambo wana te esikoyo soki tokoti na makambo wana ezali kitoko te yango papa Simoki Mbangiangani azali kosala biso rappel ndenge papa Munkonda auti kotanga kuna solo na 1970 ndenge tokolandelaka makambo ya bapapa na 70 wana ndenge nalobaka yango na le 16 août papa Mfuma Mbanza ayebisaka ngete touti Kinshasa likambo tikokangama kuna eke soki tokozala te bakoyingela biso na bana misato ndenge papa Mfuma Ndonga abimisi yango tolandi to tolandi te tolandi malamu kasi na suka ye koloba bien motambolisi akozala kaka moko oyo akozala na caractère ya malamu makambo nyonso wana ezali mutuna eyaka ntango wana na président Mobutu sikoyo ndoi oyo nyonso bazosalaka mobulu na kombo tata Simoki Mbangu soko moni ndenge wana yo ndoi pesa bango ba personnalité juridique na bango pote bango pe basala mangomba na bango papa Mobutu atunaka papa Mfuma Longo est-ce que bako continue kosala mobulu te papa Diangena lobaki so basali kaka mobulu ndenge kana lobi opesi bango kaka ba personnalité juridique na bango tango papa Mfuma Longo aye kotika biso na 1992 wana na le 8 juillet solo bato mobulu wana bamonanaka papa Mfuma Mbanza na douleur na ye
ndenge bandeko na ye batikali kotika ye bato ya mobulu bakendaki komona président Mobutu. Lokola papa Diangenda akufe biso bato tokoyingela Mobutu azongisaka makanisi maye alekaka na 1972. Kasi na likambo bango basinyaka kombo ya yaya na ye oyo aza na nkamba wana ezali. Eske ndenge boye yaya ye papa Diangenda ayebi? Ye atanga na ye te makambo nyonso wana ayebi yango te. Mobutu alobi ete menga lokola nayebi ete na mikanda na bango oyo nayebi yango kuna pe na justice makambo basignature na bango ezali juridique manga soki na permettre bino wana na encourager bino le mal pour bozo sala le mal malamu boyoka na malamu na yaya ya papa Diangenda oyo tikali na nkamba kuna kolala kolamuka bazongi lisusu non toye touti kuna lobi ete ndenge kaka toyipse bongo mukanda oyo apesi bino wapi ya ngo oza bato mobulu nayebi bino malamu nayebi bino boza na papa Diangenda kasi soki boye lisusu nakokanga bino pona moni ete boza bato ya mobulu bato wana pe toyebi bango kasi ndenge papa Diangenda alobiki abubububu bango wana nde baza kosala mobulu lelo na kati na Lingomba ajeno ye tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani papa Diangenda alobi yango tata Nzambe alobaki ete sakana na ngai sakana na Nkolo Yesu kasi nani te tolandi yango awa Nkolo Yesu alobi sakana na ngai sakana na tata na ngai kasi kosakana nani te kasi oyo toza koyoka te na kati na Lingomba tozali na biso tozo kopesa kaka matei bokolimisa biso tozosala introduction mpona tolobaki ke makambo eza mingi ebele mais ezali très nécessaire po tozwa mayele na manso oyo ezali koleka na kati na Lingomba kutu mokolo na yenga toyokaki ndenge papa ayaki kosenga pardon na bameli diamba bameli masanga oyo eza kosalama na kati bandimi oyo tata Simon Kimbangu kangu bayokaki ke papa Simon Kimbangu Kiangani asengi bolimisi na bato wana mingi basilikaki bakomi banani oyo tata Molimo Santo abondelaka bango eza musala na ya kobondela biso kende boye yake biso nde baza kobondela kuna pe ndenge baza kotinda ye Satan aza kolandaka bachapitre nyonso wana eza na kati na Bible yango tokobenga papa Katembo oya kosilisa oyo yo toza kokende kaka na esika ya tata Molimo Santo oyo lelo oyo baza kotambusa biso na papa Simon Kimbangu Kiangani eza boye te toke malembe ndenge nini ye papa Simon Kimbangu Kiangani afandi na yebonga na ye eske tolekaki na vote papa Diangenda apekisaki vote ntango wana ekokaki afandi na yebonga na ye. Oui, papa Tukembo, papa Katembo. Mwana pe tata Molimo Santo na tina ya makambo oyo bapapa bayebisi biso bapesi biso ba passage biblique oyo tokotanga
ezali presque 5 6 tokotanga moko to mibale, le reste tokopesa batu na batu bakende kotanga na bandako. Ntina ya likambo ezali kaka pona kozanga botosi, etumbu eyaka na baoyo basakanelaka Tata Nzambe. Na yango titre elobi nkolo Yesu papa dialongana kiangani apesaka mosala epai ya papa Simon Kimbangu kiangani Nzambe molimo mosantu. Na yango na mokanda ya Luka na baye bazali na ba Bible ndenge ba papa balobaki tozwa ba note. Luc chapitre 22 kende boye yake pe kuna pe ndenge baza kotinda ye Satan aza kolanda kaka ba chapitre nyonso wana eza na kati na Bible. Yango tolobaki ete bokolimisa biso tokokende mwa mulai oyo tozali kokende po ete toloba pwe tolobaki no très bien lokwa bapesi temps po okisa kale nini 300 wana toyebi ke bobeti 5 yango ezoya papa vendola aya na aya kasi aya vendola na ya papa atindi tolobela likambo oyo ezali kosala lisusu polémique na kati ya Lingomba. Batata na bamama bakimbangiste église ya soumission. Soki papa alobi likambo tolobi ingeta papa puisque yende amonaka yende ayebaka. Ndenge papa alobaki baye bazali na bapapie na babiki tozwa banote. Likambo moko ezali kobetisa batu mitu. Tango papa alobi ke ngwe na carte de chrétien ekomi croyant kimbangiste. Tozali lisusu ba chrétien kimbangiste te, mais to bengami ba croyant kimbangiste. Toyoka na malamu tolanda. Ndenge tolobi na Ancien Testament Tata Nzambe azalaki tinda balobi ba prophète basakoli yebisa batu boye. Banganga Nzambe wana nde bazalaki kosala effort liloba ya Tata Nzambe ezwa soni. Bakosala effort po ete likambo yango ekota na kati ya nkolo Yesu ndenge moko alobi ba disciple nde bazalaki kosala effort po batu ba comprendre posa doctrine kimbangiste. Toyebi ete tozali na 4 générations. Na kati ya Bible nde toza kotanga ba génération wana ndenga alobi ke na kopesa etumbu na 4e génération.
mais ba génération yango to banda déjà kolimbola yango. Ba génération ezali kotangama ezali boye. Première génération e bandi na Adam kino na Noé. Wana ezali première génération. Deuxième génération e bandi na Noé ti na Abraham. Troisième génération e bandi na Abraham ti na nkolo Yesu. Quatrième génération oyo papa zolo bakezali tango na biso génération ya suka e bandi na nkolo Yesu ti na papa Simon Kimbangu Nzambe Molimo Mosantu. 4 générations. 5e génération ezali te. Kaka na kati ya doctrine na biso toyebi ete banzambe bazali misatu biso bakimbangiste tondimelaka die trinitaire. Bato misatu kati na nzambe moko. Nzambe mwana Nzambe Molimo Mosantu. La foi kimbangiste, doctrine kimbangiste ezali kondimela banzambe misatu kati na moko. Kolimbola ezali boye. Kobanda na première génération Adam kino na Noé. Kolongwa na génération wana tokoti na deuxième génération de Noé tina Abraham. Batu bazalaki kosambela bikeko na bikeko. Batu bazalaki kosalela binzambi nzambi. Bakombo ezali ya banzambe oyo bazalaki kosalela na tangu wana oyo bazali na souvenir ya malamu bakoki kose rappeler avant kolo Yesu aya na 2 générations oyo elekaki liboso kobanda Adam ti na Abraham bazalaki kosalela banzambe oyo nzambe ya Lares. Nzambe wana elakisi ete nzambe mobateli ya mabota na biso kaka banzambe ya bikeko wana. Ya mibale nzambe ya Manes elakisi ete nzambe ya milimo ya bakoko bakufa. Kaka na tangu wana avant kolo Yesu aya na Rome na 509 avant kolo Yesu aya bazalaki kosalela banzambe oyo Jupiter, Junon, Minerve, Mars, Apollon, Neptune na Soleil. Soleil oyo fête na ye l'État azalaki kosala yango le 25 décembre. Yango ebayaki kosala na Concile de Constantinople baye kozwa kaka dati ya nzambe ya ekeko wana die Soleil baye ko bamba yango ekomi dati ya mbotama ya nkolo Yesu. Nzoka nde baye baki dati na ye te baye batiraki attention te babosanaki baye kotia Noël le 25 décembre. Eza na fondement te ndenge biso bakimbangise toboyaki tolobi nkolo Yesu abotamaki na le 25 mai wana ezali sujet mususu toyebi yango biso nyonso. Banzambe oyo bazali ebele ya bikeko. Tango nkolo Yesu tango Abraham azali komituna azomona tata na ye amona moi afukami asambeli amona sanza afukami asambeli wana Tera papa Tera oyo abotaki Abraham. Abraham abandi komituna alobi me ye nzambe penza azali wapi nani asalaki biloko yo nyonso. Na Genèse chapitre 12 verset 7 nde tata nzambe aye komipimisa ayebisi Abraham eke mutu oyo lukaka nzambe na yo ezali ngai kombo na ye Yahweh éternel Dieu le Père a se manifesté na Abraham pour la première fois po ayeba ke nzambe ye oyo nde batu nyonso oyo bazalaki kosambela nzambe na kombo ya Abraham nzambe azalaki koyokela bango. Na tangu wana Abraham na ndenge asololaki na tata nzambe abandi kosambela nzambe na kombo ya Yahweh ndenge tozotanga na Ancien Testament. Na Ancien Testament bayebaki kombo ya nkolo Yesu te. Bayebaki pe kombo ya nzambe mususu te apart binzambi nzambi wana. Ba prophète babandi koloba na kombo ya Yahweh éternel alobi yende Dieu le Père. Oyo biso bakimbangise toyebi ete bazalaka misatu. Awa tozali na etape ya liboso ya Dieu le Père. Dieu le Père oyo tolobi
éternel yende bazolobela na Ancien Testament mutu azalaki a découvrir likambo wana ezalaki Abraham ba génération mibale wana eleki bazosambela binzambi ebele bapesi yango kombo polythéisme banzambe ebele ya bikeko ntina wana descendance ya Abraham tangu Moïse aye komona na nzambe apesi mibeko les 10 commandements oyo toza kotanga premier commandement deuxième troisième aye kopekisa ete bo compare ngai na nzambe mususu te po akutaki bango na biloko wana oyo ezalaki banzambe te kosala ekeko te po bazalaki kosambela bikeko wana na esika ya banzambe ndenge na uti kotanga banzambe wana awa na doctrine wana oyo Abraham akotisaki babengi yango judaïsme. Judaïsme ezali ko reconnaître nzambe moko, monothéisme. Nzambe moko kombo ya Yahweh kaka. Ba continuer ba oyo bazalaki ko landela batiki binzambi me ba mususu ba continuer kaka. Oyo balandela ki Mateyu ya nkolo Yesu tabe ya Abraham tangu tata nzambe ye ko pesa mibeko. Baboyi ko sambela binzambi wana me ba mususu ba kangami na yango. Tozali na judaïsme, doctrine ya ba juif, religion ya ba juif, judaïsme. Nde na kati kuna tolongwe na deuxième génération tokei na troisième kobanda na Abraham kinoko ya nkolo Yesu. Batu bazo salela kaka judaïsme bazo reconnaître kaka nzambe moko, monothéisme. Bayeba ki makambo nkolo Yesu te basambela ki molimo musantu te. Tangu sikoyo na Mateyu na bango na elobeli na bango na ba profete na tangu wana ndenge Yesaya alobaki na ba profete mususu. Nzambe ayebisi bango ke mwana akobotama mokonzi ya kimia. Tangu nkolo Yesu aye kobotama alobi ngai nazali mwana papa mutu atindi ngai. Oyo amoni papa amoni ngai, amoni ngai amoni papa. Ngai na tata tozali mutu moko. Ntina wana ba oyo bazalaki kosambela judaïsme balobi ozo finga nzambe. Nzambe azali kaka moko. Yo zali mutu oza komiti ya nzambe ndenge nini. Me na Mateyu na bango, na Mateyu ya nkolo Yesu, ba oyo bazalaki na bazali ebele mangomba bozo yoka yango oyo bandimelaka nkolo Yesu te balobi azali prophète. Batikali na judaïsme, batikali na monothéisme. Mais ba oyo bandimelaki nkolo Yesu bangonde bazali kosambela nkolo Yesu to bengi bango les croyants de Jésus-Christ. Tokoti na christianisme balongwe nzoka nkolo Yesu alobi esuki epai na ngai te nakeye epai ya papa oya koya ya misatu nde ya suka nzambe molimo musantu pona koloba ete esuki na christianisme te. Sima ya christianisme doctrine ya misatu ezali kolobela makambo ya nzambe ya misatu die le Saint Esprit Papa Simon Kimbangu oyo biso ba nyonso toyebi ke ye oyo tozali na ye awa ko banda tango ayaki ti lelo azali kaka na kati na biso. Tokoti na troisième phase, troisième doctrine oyo tobengi le Tolobaki très bien. Le corps fait 6 ans.
po kisaka elini 300 wana toyebi ke bobeti 5 yango ezoya papa voilà $20 aya kasi aya $20 na maloba papa mfumalongo papa dangela kontima tolandi mpe oyo batangeli biso oyo ezalaka na 1959 mibeko ndenge tokokozala na leta mpe bieko na ye oyo atiaki oyo biso bakimbanguiste tokokaki kolanda tolandi mpe ndenge papa katembo auti kolembola likambo oyo etali mambulu oyo Satan akendaki kosenga lisusu epai ya kolo Yesu babakisela ye mikolo ndenge nini akoki kozala so na kati na lingomba toyokaki mpe na yenga ndenge papa Mfumalongo papa Simoki Bankiangani alobelaki likambo yango oyo papa Mfumalongo papa ndenge nakutanaka nango na kisangani na nzembo wana ezwamaka kokabona oyo Satan asengaka bapesi susu mikolo azala na kati na lingomba mpe yaki kosenga bakabona manso wana toti kolanda ndenge papa alobaki na mokolo na yenga tango papa Katembo mpe aye kolakisa biso na ndenge eza komonana ete papa Simon Kimbankiangani alobi eke tokomi bacroyant ndenge baninga tozokanisa ete eza na kati na bible te nzokande eza na kati na bible bachapitre ezali opesi yango iketa papa tozotia yango na papier comme ça bato nyonso baza nango mposa tokopesa bango eza ebele papa opesa kasi po ete tolanda yango olie eza lisusu topesa na baninga oyo ya trinité toyebi yango uta ebandeli na Genèse chapitre 1 verset 26 toleki lisusu na Matthieu chapitre 19 verset 28 ndenge toyebi yango toleki sikoyo na Jean chapitre 16 verset 15 ezolobela kaka trinité banzambe misatu étranger to ba idole to ba dieu étranger. Genèse chapitre 35 verset 2. Genèse chapitre 35 verset 2. Exode chapitre 20 verset 3 à 5,23. Exode chapitre 20 verset 3 à 5,23. Exode verset 23 et chapitre 23 verset et Exode chapitre 23 verset 13,23. Exode chapitre 34 verset 17. Exode chapitre 34 verset 17. Lévitique chapitre 19 verset 4,26. Lévitique chapitre 19 verset 4,26. Merci Papa Mbenza, Papa Katembo, Tata Mukonda, bino nyonso touti koleka awa topesi bino merci. Makambo oyo tozosengela mibeko mpona kogarde mboko tovandi.
na molimu nzambe nde abatelaka biso biso tozotala bato bazoya na bizaleli mabe wana tokoteya bongo mpe bongo te na biso mpe tovandi awa oyo bato tozosala mabe fo toteya bato wana batika makambo wana biso moko mpe tozolobaka yango nasali yango namoni nini tolobaka bie tolobaka te kambo yango nasali yango nazwi basali nga nini oro tolingi bongo te ezali mboka yaka bapaya bato nyonso fo bakoma na nkambo kasi toza konéglige ezali ya mabe tozoyamba bato te eza mabe sino tokozwa etumbu biso moko tokoloba oyo mali chance mpe nini nzoka nde tobebisi soki toza kobongisa ezalaka malamu nzoto euti likolo ekomi na matadima yo mopepe mabe ebimi kino bapapa balobi tika tata biso tosali nanu te limbisa bango nde makambo wana esilaka etumbu elingi osalama meme awa na 5 mois mokili elingaki esila awa bamusicien bozalaki awa yelusele bozalaki awa dirigeant bozalaki koya jetiki bozalaki koya bapapa batombokaki me ndenge tomipesaki bapapa balimbisaki biso makambo yango ezokontinue te lelo place ya kokimela ekozala te soki bango basiliki place ya kokimela ezali elakisi ke batela mboka na bizala malamu kasi ya mabe te koswana te kobunda te kobeta te wana tozoboya yango tozopesa ntango nyonso mibeko tosimba toboma tosalela tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Kimbangisme oye! Bajen oye! Toyoki to toyoki te! Tokotosa te! Tobongisa maboko totonda malendisi ya tata Nzambe nkolo Yesu pe tata molimo santo okombo ya tata mwana pe tata molimo santo okombo ya tata ya mwana tata molimo santo. Oye! Vamos, oye!